Bandeko, l'autre année le 13, vendredi le 13 mars. Na yembangu mbangu na lombango mingi koluka Mosantu Saint-Figaro po tozwi sango moko po tobengi na lopo na monoko ya anglais breaking news. Teno concert ya Yamukolo Ferre eza postpone po tobengaka reporter. Ce qui va reporter yango. Toyebi te yango na ye nazwa ba information sur na source. Est-ce que c'est vrai concert ya Ferre eza reporter na raison nini toyebi te ye Yamukolo pour héritier du trône, pour bâtir la pouvoir ya bana wenge ayaki na Cape Town 2 jours passés bon hier jeudi moto wana mtesali ke batwa zonga bakota concert te to ndenge nini yango to yeto za ba information sur pas Mosantu Fika ya biso yo ndeko. Oui, bonsoir. Bonio. Oui, bonsoir maître Chaye qui là. Merci. Bon, merci na ndenge ozunga na plateau na yo na moni que c'est breaking news. Information et tout pour Siko na kata après du site à Doza Awawa en plein Johannesburg. Il fallait concert il y a fait rigolo et bête à lobby mais dû na peut-être les camours salami autres allons penza sur te pour communiquer bino va postpone concert il y a fait rigolo donc lobby concert il y a fait rigolo à en Afrique du Sud dans Johannesburg exact. C'est ça. Mais motuna moso sezali Saint-Figaro, les ana batu balongwe Cape Town bafuti ba ticket na bango avion. Basali ba programme na bango biso ba bana misala lundi, biso ba bana misala dimanche parce que sacrifier na ba programme na bango. Siko ndenge za reporter boy. Sinon kino batu média boza maboye bien formation média. Qui va rembourser ba mbongo na bango zo ba mbongo na bango to ezaka ba fake news to lo ba. Bon, pour le moment, il est officiel que concert est allé reporter. Donc, concert est fait à le 14 mai. Ce qui concert est allé canceller. Il va rembourser, mais va postponer. Ce qui va postponer l'eau, c'est-à-dire, va aller à la lobby demain, le 14. Il va postponer peut-être le 28, le 28 mars. Peut-être le 1er avril, le 4 avril, peut-être ça va. Ce qui va postpone, parce que c'est la vie de mon côté. Donc, c'est-à-dire, dans les minutes, ceux qui sont de voyager, de Cape Town, les lois à faire tout ça, la concert, on s'apprête. Mais, c'est un peu de cas, news va bengue que nos concerts postpone, donc, donc, le boulot, pas que quand on s'est fait une minute, alors, faut que zone, les sous, on a Cape Town, pour te parler de concert. Parce que c'est la vie de mon côté. Est-ce que artiste ayaki na mabele ya South Africa ngele ayaki ye moko to ayaki na ba musicien na ye problème ni leki ba pepa ni na producteur ou comment on a avant 24 heures ya concert 24 heures ya concert pour canceller comme concert pour postpone c'est qu'il y a une raison moko valable ça. Bon maître Chaye na minute oyo faire rigola c'était hier le 12 au mona Prince d'Angola zalaki wana ba musicien nyonso tu ya Jet 7 ya faire rigola bango tout bana kata Johannesburg faire rigola yemo ko pe include na kati ya nombre bato bayaki na Johannesburg po leader akoya te so avec ko postpone ni resala bo mais leader ayaki faire rigola sur le terrain na kata Johannesburg dans un hôtel de minutes oyo donc le ko la website je crois ceux qui côté la biso on likolo bato mona papa yes et puis biso vraiment déjà que non na minutes oyo parce que ka batike ça le ko ba fnac ça le ko la ba ndenge obeta na poto kuna pesa somo ba billet en tout cas vous avez intérêt ko sabino te vous avez intérêt mon côté ya lobelo mo côté mais concert ezali postpone donc annulé te mais reporter na date moko ultérieure au bon ba raison na meki ko benga producteur pour tout dans la producteur na zuete na meko benga le na biso Marcel journaliste international parce que na faire na hôtel affaire which as amoniete na meki ko benga ba ndeko bele baza kuna ba info kapa ba corsi ba petite sœur nanga propre Diama donc journaliste ya propre donc ils vont tout bazawana minute yoyo donc concert ezati postpone mais tozoye baté na epsi pardon na kati yote maître Chaye tozoye baté ndenge nini série ya bakoka ya postpone ya ba ndule za la canceller ya faire rigola et comme une habitude moko boye na ba kona misomo na 5 mois avant que na minute toza boye faire rigola à côté et pas ya producteur au fallait à côté
mais ça producteur oyo yango toza ko bituna yango eza pe question nazo tuna ba de profil ici ba babona na ndimi ebele ba kopesa nga raison eza te ke oyo eza rakini ya ba producteur ya bana jogo ba père wana bango nde bazo tekisa eza ba non eza yango oyo ba mabongo ke non oyo abengisi héritier awa ye pe aza moko ya ba kende sango na jogo oyo pa tobetisa fere aza mwa moto moko pa kenda sango na jogo siko ebimi lokola eza babitumba na bango to eza ndenge nini maître na bongisa place oyo bien toza na confusion toza na bi producteur eza baproducteur ya Johannesburg te likambo oyo esalameleli na Johannesburg awawa eza mpona baproducteur ya Johannesburg te baproducteur oyo afrique du sud bango tout carré bamatch eke nango bien match eza kitoko eza problème esalami à partir ya salle oyo fallait faire egola abeta so nalobi makambo baproducteur producteur nalobela eza Masai production même Masai production oyo obetama na jobu na Johannesburg na problème te est-ce que ezana problème ezana ni moko na Masai ya obetisa fere na pesa nga chance na expliquer malamu tant nazoloba makambo ya producteur wana nazobetela sete eza Masai production Masai c'est un producteur oyo amemi libabe ebele na ba oui permettez-moi Masai production amemi libabe na ba musicien na biso na kati ya Congo tous oyo nga simbisango wera nson libabe ndenge nini po aprodisa wera salama yo ipesa nga chance na élaborer ezaki recette pesa nga chance so na biso ke no tous nga simbisango pa wera nson na pesa ka nzambe merci atiaka golf kizola wana soki golf kizola azalaka te Masai nga simbisa wera nson tous on a intérêt nini Masai azoya po simbisa ba artiste na biso aza incompétent Masai azali incompétent na yo bisayo azokoka te les propos tenus dépendre kaka na Saint-Figaro ye mutu alobi ke Masai aza incompétent mais loko azokamwisa biso Masai aza producteur ya fere na contrat mosusu mais oyo Afrique du Sud ekomi boye ndenge nini te en Afrique du Sud naloba ngo bien problème ezali problème na partir ya salle po babillet etekami bien soki babillet komi na jour J moins c'est quelques heures ya concert et que bapostpone yango c'est que producteur na likapité c'est que producteur oyo Afrique du Sud bayokanaki très bien na artiste yango na moni ke ti ba kote ba billet baye c'est que match ezalaki bien mais mosantu yo yebi mingi yoza mingi na kati ya domaine ticket etekama ya te colossal ya sasa ki caché na ye bosala plainte etali ye te mais siko ye akokansele na raison ni po eza contrat bosigna na papier bon tomoni toza na mboka oyo mboka mibeko ezali surtout moni makambo ya minute na minute oyo baproblème politique eza trop Iran je m'excuse Iran na ba États-Unis et affecté bato nyonso tout non soko otali président so otali makambo président Ramaphosa alobaki o comprendre yango même awa lumbe ezali déjà mpona makambo ya makambo ya États-Unis oyo mais du ke bato bazoloba soit disant que ezalaki na tanta moko ifallait esalama mpona confirmer yango nano te babiloko donc baza koevite ndire batroupement ebele place oyo keno likambo ekoki kosalama donc yango tolobi keno ekoza moko ya baraison na minute oyo ndenge ezokende mawe eza kaka bandeko boyeba keno concert ya moto ya yambo engaki ebeta malobi bato badeplace biso tosali déplacement totiki Cape Town toza awa na kati ya Johannesburg nouvelle ebimi na billetterie place balobaka na source que concert eza reporté yango tofandi wa tozolinga toyeba source na yango eza ndenge nini tomi yango naye kotala mosantu figa po tozwa bainformation sur totindela bandeko ya Cape Town bandeko mosusu ya libanda ya mboka po bato bainformation vrai baloba eza monoko na yo mosantu voilà breaking news le baba en anglais na français tolobaka à la une ezali que non Ferregola concert ya lobi le 14 et ça déjà postpone voilà ce qui est vrai c'est information vraie à tous les quartiers pour ça ça va aventure donc concert le 14 février à Ferregola et ça postpone c'est-à-dire ba poussi yango la date moko et kozala to le cas sous ce qui to zui ba précision bien pas ba bureau na ba côté ba batiki bo mona que non donc pour préciser bien ba to ba senga ba mbongo c'est très tôt que boya bolo ba que non to ba mbongo bona non bozala un peu patient pour ba bi que ba postpone ba canceller c'est différent mais
na mboka oyo mboka ya lelo mboka mondele mutu nyonso asalaka likambo na programme azwi avion akiti lelo surtout ne peut-être de Kimbangu lobi na dimanche na tonga kozwa avion azongi pesa auti Limpopo Western Cape Northern Cape azongi akontinue ba business na ye siko bobebisi programme na ye dépense akosala olala pesa akolala kolia mon cher dépense wana ekipaka te dépense oyo ekontaka ekipaka oyo asombi billet kasi ebele bakitaki kuna basombi ya ticket te billet ya kota na salle ya concert oui wana ezali baza na sécurité ezala bandeko misusu baza soki 14 baza na nsima na biso bazalaki na baticket na bo bakota bango ata babaya problème eza ndenge nini ofuta ticket na oyo ta Allemagne oyo okota concert wana etalaka nango moto te eloko etalaka baproducteur etalaka bato osombi batike ezali tike ya concert oyo osombeli po moto moto aforçaki oke outa Allemagne oya outa ndeti biso eza moins déception mpona bafan surtout les fans nga moko to dessus oyemaka moto oyemaka moto tiki na Cape Town oyemaka moto tiki na Cape Town donc ils ont pris le bon Dieu que non date ezala mwa pene po batoka basosia batike bato tosombi te po sinon te eza mobulu mais basango mosusu ebimi balobi yo poliaki oyo oza mokonzi oza mwa motu ya bato oyo balanga sango ya Cape Town ya héritier ya kilobi baluki na aéroport omonani te non balobi c'est comme si olingi bosabote héritier to ndenge non balobi te po bato mokili emonaki yo te nga na memi sango balobi yo ozangaka te verambo ayawa yo moto ozala na ye le président wera ya awa yo moto osala interview mais héritier akiti kabosa ya awa yo moto osala baproduction makambo tu ya kabose ya héritier ye pourquoi pas ozwa kita avion na ntongo ya lelo héritier Gogan mibimeli lobi jeudi te héritier Gogan wana mpenza mwana owera nso asimbisi kodia bakodecevoir ye te napesi na mbote na bametre tu ya Cape Town bazali na ceinture héritier watanabe tomonaki pasta drinks tomoni bametre cibor tomoni non héritier omoni concert ya héritier awawa pardon concert héritier oyo ekobetama kuna na Cape Town ezala taka wera tika biso na posa kofia ya tiki biso na posa héritier ntango ya siko akoyokisa biso babilengi baposa wana na kopesa biso yango ozomona taka mikolo babengi Donald Trump nana osabote moto asabote aza te mpo na biso ndule wana lendi tozakona tokotala sale déjà botu tokatesi ya boye donc mpo tozwa avion lendi na ntongo avant 10h toza na Cape Town po toza na 12h na sale kuna na City Hall biso tout tokende kotala héritier watanabe ndenge bavisite sale mpo na biso concert wana mpe eza danger le 17 mai bana kapa en tout cas na koinvite mpe bandeko bele oyo baza bandeko jenespo oya bino tu boyelanda biso na kati ya Cape Town esala biso vraiment elengi moko boye c'est ça héritier Gogan na biso donc danger ala lokola vene we ranson mais makambo yango ezokende neti héritier azokende na Kisasa aye na Cape Town concert ya fere ebandi makambo na Jogo osomona te ke tokoloba nini tika opesa Donald Trump balobi waka mwana ya mokolo na bango na mutu bapesa kode ya famille bitumba eza na kati wana omoni wana ezali bino boza na katikati wana bopesa biso sango toyeba na biso lo moko bana ya sabotage ya concert à faire te ba héritier akosabote fere mokili kaka ndenge ezali eza mpona na biso po nini bana ya ntsoni batambola modele wana donc soki rendre yete so rankine ya te internet etambola te ta bato bakanga internet bana bato na wenge muzika maison mère osantu omoni ngonga na biso epusani maloba ya suka epai na yo mwa sango mpo na héritier oyo aza na Cape Town na minute oyo na bandeko baza desi na kati ya Johannesburg awa lelo koloba na bango nini baza kotala na bana Johannesburg bandeko boza likambo yaka omoni toswetaki yango te nga na yo tozwi avion lelo tokoma na Johannesburg nde toyoka sango bakancele bapostpone bareporte événement grâce à la choix te tofandi libanda donc tozalaka lobby toluka moyen tozonga tokende Cape Town courage na bamaster nyonso tu oyo basaki befort que non toya koto oyo na Johannesburg eza nango fin du monde te mpona héritier watanabe Gogan nayebisa yo donc Cape Town ebini toza ya koningana ya kosakana te namona de Paris de l'autre côté azobeta ba 6 azomona maître réserve azobeta ba 6 pasta drink na biso équipe eza mobiliser ndenge osakana te
napesi mbote na baspiritas Bana tout ya Cape Town. Bana kitambo ya Cape Town, ya bino mwana ye, ya bino yaya, napesi aye papa bana kitambo. ya bayamba ye. Besoin ya soutien na bino. Napesi mbote surtout na Anthony chef de guerre. Wana chef de guerre héritier watanabe na Kinshasa na biso yo. Oh, mwana yolo moko donc ya danger petit. Donc il y a rakota ka sanisaka ba news héritier watanabe panzango. Maître Goldberg na mona ki ona bilili na aéroport, félicitations contrôler wa yonde komona kitambo bino kitambo boko esa kitambo te o eza kapa. Wana eza Cape Town. Voilà, merci. En tout cas, olandi biso mwa ngombe ko bobulu to zonga na kati to yeba vraie cause. Une vraie cause pour une concert ezali reporté dans date moko ultérieure ozonga poto ebisabino. Merci na yo Dodo Maziza mutapote lenga tike Cape Town Johannesburg. Donc Dodo Maziza mwana Schengen ya propre bisate pepele likambo na motote mbala mavala donc ndenge za voilà. OK.